mais bana basi ebele ba comprendre raté donc ba genre ya bana basi le quoi ba linda bo bazali na monde entier bazali na Congo bazali na diaspora o ba pesi motema ba bosali na bango tout ki bo moto elongwe bango même que akomi komona mobali azali on dirait donc na ebité alors to conseiller bana makasi tala ba film ya boye madame Belleville azali kosala alors deuxième point na koya kolobela sur même kokosela makambo bakomi talakaka madame Belleville bafinga ye na ndenge nyonso mais lelo bakomi kokosela même bafan ya madame Belleville makambo ke bazo bango lelo bafan bakoma ko utiliser bakoma ko manipuler ba artiste oh kasi yo peso bafan na ba manipuler yo kangisa pe liboke sala pe mukili na yo ba manipuler yo. Artiste ne veut pas dire zoba ya mutumongo. Artiste ne veut pas dire voyou. Artiste ne veut pas dire escroc. L'artiste, c'est la finesse. C'est la grandeur d'esprit. C'est ça l'artiste en fait. L'artiste, la grandeur d'esprit, c'est la finesse. C'est quelqu'un qui est méticuleux dans ce qu'il fait. La précision dans ses faits et gestes. C'est ça l'artiste. Qui produit de l'art, qui mène sa vie de manière artistique, harmonieuse. Artiste, ça créateur, à créaka. Et nana kolobango za bordir au président Lombe a beti na ba artiste nyonso a pesi conseil a paye à la talisi lo lengi artiste à cause qui banditisme o biso to mona ngo lelo et koti même na théâtre yango tse qui voyou peut-être oh là c'est qui voyou mon théâtre que yo za muta théâtre mais qui voyou mon ko zoki sabatu kota mwana batu bazoki sakabatu. Est-ce que vous avez représenté pendant l'artiste? Et pas liberté, non, et au-delà de tout, il y a la loi. Personne n'est censé ignorer la loi. Personne ne peut prétendre dire non, on a ématité, dans mon agité, non. Alors, conscient de cela, c'est ça qu'a dit Polo Bibolo Baté, qui est le bête, Toté Bino Lelo. Ceux qui vont quitter, donc, comme un dossier, non, ce tout le monde a que, comédien tel. À fingi, comme il est tel, à tomber sous le coup de diffamation, comme il est tel, à porter atteinte à la mœurs publique, donc le parquet va se charger de ça. Non, que jamais vous allez faire, au contraire, vous avez douleur pour la parce que les jeunes aujourd'hui, au vivre dans longtemps, 15-20 ans, tu croyais avoir formé une famille autour de l'art, mais que tant que est commis, je ne peux pas être fier. Moi, on a conscience de ça là. Parce que les bateaux. On a salé qui m'a dit na zoki sa papa na biso na zoki sa ndaku. Makamoyo et belé ba kozala interpeller na parquet. Lokola bolobi nyonso eza 0 bo finga ki Belleville se kwea 0 bo finga ki président Lombe se kwea 0. Compteur à 0. Mais si koyo to bandiango ba vidéo ba tu mususu bientôt ba tu ba kozala interpeller na parquet. Ba yeba que désormais tous à la baie tous véhiculer ba insanité qui na musala biso. Tu veux amateur yoka. Hein? Ta Bible le bongo, pas amateur yoka. C'est ça kalobaki. En fait, à rappeler biso sikoye na pouvoir azanango légal maitolobaka déjà trop zana na batanga na biso. Combien de fois personnellement j'ai martelé sur le comportement des comédiens, sur le comportement des chroniqueurs que totika ko finga, totika ko yinana, totika ko sala ba diffamation na ba kombo baninga. Et sikawa ba rappeler sur le code numérique ezali et la loi pénale existe. Oyo, et pour réprimer diffamation, pour réprimer atteinte à la vie privée,
pour réprimer bambé bandé na ning auto commettre à travers Moussala na biso parce que l'artiste quoi qu'il surtout et le représentant Mbabeteli c'était likamouya diffamation ya koya kotanga komba mutu ozo kosele likamu oya yebite ba video na bino za Zuma ya yo za mibale oki Zuma yoki balobi ko kosela mutu makamu Zuma koselaki madame Belvi makamu ana 3 groupes WhatsApp ezaka na 300 personnes ana 3 groupes WhatsApp ezaka na 300 personnes Zuma orolaxa preuve nango video neza na c'est ça. Par qui a travaillé dans ces sacs. Alors, bombana na ona lidusu nyoso ko bombana. Opération ndobo na batu oyo bazo finga na internet. Opération ne ba nenge basala biso opération ndobo na bakuluna. Opération ndobo na batu oyo bazo finga na internet, na batu bazo kosela batu makamu na ba internet, bazo lo ba lokuta sur batu. Opération ndobo e kangabi. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue sur votre chaîne Haute Bascule Télévision. Merci beaucoup Nabino tout Bozolanda biso de partout. Merci beaucoup Naba famille bota nyonso bolandaka chaîne Haute Bascule Télévision. Merci beaucoup Naba Mouré ya cinéma congolais to congolaise. Oyo bolandaka biso en tout cas bopesaka attention Nabino fidélité Nabino na chaîne Nabiso Haute Bascule Télévision. Merci beaucoup Nabinenge bozali ko s'abonner. Merci beaucoup Nabinenge bozali ko tchaba commentaire Nabino et merci beaucoup Nabino ndenge bozali ko tcha et ba partage Nabino ba like Nabino vraiment toza Nabino na to bino vraiment na motema. Merci beaucoup Nabino. Merci beaucoup Nanzambo akutanisi biso Nabino lisusu lelo mokona lelo poto solola. Poto zalana bino lelo o apesi biso souffle de vie. Merci beaucoup tikato pesaye. Merci vraiment et ba condoléances ta ba famille nyonso bazali kolela ba bungisi être cher moko ya bango ba condoléances ba sincère condoléances ta ba famille nyonso o bazali kotala émission oyo o ba kufeli to ba kuta une émission oyo en tout cas ba sincère condoléances ba joyeux anniversaire na bandeko nyonso bazali ko fêter mbotama elamu na bino nzamba lola akokisa ba posa mitema na bino parce que bobakisi lisusu mbula moko likolo ya bambula. Joyeux anniversaire na bino. Merci beaucoup na l'initiateur manager d'Elix, le visionnaire Papa Tigre qui est actuellement na ville ya Texas. Bientôt na ebike tokomona na Kinshasa na ville ya Texas na États-Unis. Nzamba lola batela na famille mobimba. Papa Tigre qui est mon fils. Bambote no ebele Bambote ebele na coordonnatrice Darling Love CPI Nabiso CPI de la presse Bambote ebele na yo vraiment Bambote ebele na couple oyo ezali couple moko exemplaire couple ngoma mama dongo mamotema ya fioti ngoma tika ete nzamba lola excusez abatela bino na bana. Merci beaucoup. Na Dodé Mavumisa Joao Pedro depuis Hollande. Dodé Mavumisa Joao Pedro Motonanzambe. Bambo tenu belé sans oublier Clarisse Plasma. Pitbull de Belleville Candy. Voilà, merci beaucoup. Voilà, émission Nabino, vous avez droit de savoir. Et Bandi, Papa Kulutu Nabino, yeyo ya musuni. Na ye lisusu. Na émission Oyo. Pona to solula Nabino. Vraiment famille bota en tout cas nyo sezo kende bien ngeka na lubaka mekele wele bauka mona buka kukila betuni bau différence yena mekele wele ba tulampaka ba mona pele vena bau. Voilà et biso na famille bota toujours focus na surtout film na biso ezawana femme duplicité oyo ezo sala kitoko elengyo wapi mais soki na elelo ko sala émission oyo précisément na ebike en tout cas famille bota
6e épisode en tout cas tout tinga pena na motema surtout to kosolo likambo ya 6e épisode oyo kotaki famille Bota to continuer toujours kotala ba film to continuer toujours kozwa ba orientation ya vie parce que ba film madame Belleville déjà peut-être batu mususu bokoya ko remarquer lelo mais or que ba film madame Belleville ezali ba film oyo ezali ko édifier kaka ndenge bandeko na biso ya Sesak basala kimbela balobi ke en tout cas to sala ba artiste basala musala na bango oui ba artiste surtout ya cinéma basala musala bango na tie maneti voilà basala musala na bango et madame Belleville a osala ka musala na ye ya côté ya kolongola peuple de Dieu na distraction kotalisa peuple de Dieu bandeko o baza na société bayeba ndenge nini ya kotambola bao ba kosala bato mabe bayeba ke mabe eza malamu te bao bazali koyina kochola kofinga tout wana en tout cas koyiba et surtout kobotolela kwa mutu kobotola mwasi ya batu koyiba mobali ya batu donc tout ça madame Belleville azali côté ya biso à travers ba film naye. Alors 6e épisode eloko etikenga tableau ya président Elombe na Linda. Président Elombe oyo azaki oncle moko azaki pena na patience ebele ya koyoka gesho ya koyoka ye penza peut-être gesho azokanisa lokola président Elombe azaki yuma ok président Elombe atimbaka nenga la lobaka na timba koleka biloko nyonso etimbaka akomprenaki neke oyo aza aventurier mais azotala kaka mawa ya mwana na ye oyo azo comprendre te fait de compte nango bomoni tozomona tableau wana ndenge azosowa na Linda en tout cas eloko etike ngai ezali conseil oyo président Elombe pesi totalaka ngo kaka na film te totalaka ngo ntina ba vie normale parce que Linda za nièce na film azali nièce ya président Elombe alors mwana ndeko ya président Elombe alors bandeko nanga tosunga bana surtout biso bato toboti bana ya basi tosunga bana basi bazali soka sa pesi motema azoyeba mutu nini azopesa motema te ba famille nyonso ezalaka te ke omemela bango mutu moko boye asomba ba immeuble boye na boye oui c'est bien mais quand même ozwa mutu moko boye oyo aza responsable epa na yo oyo peut-être soki eyindeli yo na ye na butu akosala déjà pas ava benga famille mais bana basi ebele bakomprenaka te donc bajare ya bana basi lokwa balinda boye bazali na monde entier bazali na Congo bazali na diaspora o bapesi motema babosali na bango tuki bomoto elongo bango même ke akomi komona mobali azali on dirait donc nayebi te alors to conseiller bana makasi tala ba film ya boye madame Belleville azali kosala. Alors deuxième point na koya kolobela sur tangu Linda ABC président Elombe ke aza artiste. OK, gesho alobaki aza tout aza ce qui passe partout, ce qui peut ndenge ni na employé ki mona yewana. Et président Elombe lelo ngana kolobaki a conseiller biso a conseiller ba artiste. Président Elombe a pesi ba artiste pe altalisi lo lenge artiste akoki kozala. Et surtout alobeli artiste kaka comédien te. Alobeli artiste musicien, peintre. Presque alobeli majorité ya artiste nyonso. Mais ngai na kwa kozwa kaka mama na likambo wana na biso ba artiste comédien. Artiste comédien elingi koloba teki. Osala mutu mabe moko boye po yo artiste comédien. Artiste comédien elingi koloba teki. Yo nyokolaka mitema ya basi po artiste comédien te. Artiste comédien elingi koloba te. Oboto la kabasi ya batu po yo artiste comédien te.
to mibali ya bato botolaka te artiste ndenge président Lomba lobi wana artiste azali demi-dieu artiste aza créateur akréaka et ngana koloba ngo eza bordure au président Lombe abeti na ba artiste nyonso apesi conseil ape atalisi lolenge artiste akoza ki banditisme o biso to mona ngo lelo et koti même na théâtre yango te qui voyou peut-être oh là c'est qui voyou mon théâtre que yoza muta théâtre mais qui voyou mon ko zoki sabatu kota mwana batu bazoki sabatu est-ce que vous représentez pena ba artiste est-ce que vous représentez ba artiste ni ko lobate que lokolo 8 ans ya kozala ozwata ya kozala artiste oba noloba ba bêtise oba noloba ba bêtise ba boba na réseaux sociaux oba noloba surtout ba insanité oba noloba ngo alors ngana koya koloba na deuxième point sur makam au président Lomba lobi na koya koloba ngo parce que tanga nazo baké nazo compter ba vidéo bolole ya Zuma na bolole ya Miss Lolo avant na plateau ba sekanga je crois bien bogota la vidéo to botali vidéo oyo président Lombe et surtout azo insister makamoyo et belé ba kozala interpeller na parquet lokola bolobi nyonso eza 0 bofinga ki Belvino se kwea 0 bofinga ki président Lombe se kwea 0 compteur à 0 mais sikoyo to bandiango ba vidéo batu mususu bientôt batu bakozala interpeller na parquet pour la diffamation outrage tanga na loba na compter ba vidéo vino bo batu bande comme si botanga botala papa kuluta wasani ba blague na sa ba blague te. Je crois que boyoki message ya président Lombe. Boyoki message ya président c'est ça maître Christian Bosembe. Sikoyo batu musoso ole bazwa conscience te. Bazwa conscience atamukete. Tout ça leti onga na uto sala dernièrement aw. Po mona ke batu mususu baza batu moko boy oyo. Oui, il faut qu'on frappe bango vraiment très fort. Parce que si on tali montre le roi Serre Nabiso Gabriel. Bon, mon message à président Lombe. Ba théâtre oyo, bozolo bela sir ba insanité, ba vidéo na réseaux sociaux bozolo ba sir insanité yo monta théâtre parce que ya gabi aza monta théâtre. Ya gabi vidéo na yo eza déjà na ses sacs. Makamouya pardon ezate. Avec tous les respects, on a fait ça. Maître Christian Bosembe, président Lombe. Makamouya pardon ezate. Faut battre base à la pini. Surtout, et le président Lomba Beteli, c'était likamouya diffamation. Yakoya kotanga komba mutu. Ozo kosele likam oya yebite. Ba vidéo na bineza. Zuma, ya yo zami bale oki. Zuma yoki, balobi ko kosela mutu makamu. Zuma kosela ki, Madame Belvi makamu. Ana 3 groupes WhatsApp, et ça a 300 personnes. Zuma relax sa preuve nango. Vidéo neza na ses sacs. Relax sa preuve nango. Zuma relax sa preuve lisusu que Madame Belvi ça a 50 faux comptes ya yemoko. Oye finga ba comédie, no e finga sila. Zuma faut la kisango. Yagola okolakisa Belvi preuve oyo lobby. Lokola komini kamba parquet. Parquet ko travailler na ses sacs. Alors, bombana na ona lidusunyo soko bombana. Opération ndobo na batu oyo bazo finga na internet. Opération nenge basala biso opération ndobo na bakuluna. Opération ndobo na batu oyo bazo finga na internet, na batu bazo kosela batu makamu na ba internet, bazo lo balokuta sur batu. Opération ndobo et kangabino. Comment
démarche moko ya malamu ezosalama boye mais kana kati ya démarche na malamu esalama bato mosusu baloba pena ke biso toya bateti biso toza baeyandwa tokosala yango. Alors moi nazaka wana mpona kozwaka bavideo parce que artiste ndenge papa elomba alobi artiste il faut éviter na maloba na ye ntango azoloba devant public parce que tomoni ya Gabi na vidéo wana tendance à filmer omoni tendance na mvutuma moko dor bato boyeba yango te na vidéo na tendance à filmer ya Gabi. D'abord place ya Gabi avandaki bato bazalaki preuve na sengi mwana pardon siko boni boy na bato batali na télé icône lokola ya Gabi lokola yebisaki biso a perdaka devant caméra. C'est ça qu'il faut oyeba ke ya Gabi alobaka perdaka devant caméra soka lobi bêtise en tout cas ezako a perdre devant caméra il faut qu'on lukele solution. Lokola azo perdre devant caméra soit il libaya mutu bando filmer soit eloko musu mutu filmaka ye soit alekaka lisusu na ba émission te azongela musala na théâtre. Pour na théâtre tout le monde a esika loba bêtise te. Ya Gabi na théâtre aloba bêtise te. Aloba bêtise te. Malgré bande ko jouer ba rôle na ye ya ba Tchel ya ba Mompono ya ba Imika mais ya Gabi to mona place oyo aloba bêtise na théâtre te. Pourquoi lelo ya Gabi ko ba bêtise na ba vidéo moko boye mwana mo boye azo filmer ye ko azo ba valeur na ye te. Pourquoi tant ya Gabi sangana na bana wana pourquoi même ya Gabi mo ba te ke elukela ke ba problème. Pourquoi? Alors, c'est qu'il faut qu'on frappe, il faut qu'on sanctionne, il faut qu'on talisaye. Alors, moi, nazo sepela na démarche wana. Parce que théâtre à lelo, oh bandeko cinéma ya Congo lelo ba osala tozo bandeko ba osala lelo. Ezali cinéma oyo. Soko zo bundisa cinéma na biso. Il y a des jeunes na ba chaîne na bango bazo talama. Tango bozo bundisa cinéma ya bandeko na biso carrément bolingi culture à Congo te. Bolingi culture à Congo te. Alors, ngai nazo zwaka ba vidéo opération Ndobo kangela biso bakroni mama bakroni c'est ça qui kangela biso bakroni mama bakroni papa oyo bazo diffamer bato en tout cas cette fois-ci parce que eloko na koyebisa pe bandeko nanga bakonzi mokonzi ya c'est ça oyebi lelo soki to raté kaka occasion oyo ya c'est ça ka la biso discipline c'est fini parce que bato no moni bango ba bima wana bango bazala bango baboyika bango bazala bango na bato ba parquet il faut pe c'est ça ka ye bango que lelo ba comédie belé ba komi na bato na ba parquet abasala ka likambu ba kotela ka bango ba koma ko bengisa bato ba parquet ba lambela ka bango ba fufu ba melaka na bango ba masanga bisusu pe ba koma na ba mibali na bango ba koma na ba siera bango kuna dossier na ngeza kuna na lo bakita tout aki bordir na émission makasi est-ce que dossier na ngeza kuna do ba koma ko benga parquet tala niveau na comédie théâtre comme ko luka et manipuler justice na biso tondi mangote to kondi mangote tant que mokonza mboka zo beta loboko na mesa pona justice na biso ezala naître justice na biso ezala na sembo. Alors au moment oyo bango tiozo mona bazo bima bazo loba boy bango pona bango balonga justice bango pona bango subasma na bango bazana kupanda bango pona bango bazo reveti lelo kupanda zakaka bango pona bango bazo reveti lelo na yebite eza nini tango na kwa koloba boy. En tout cas
bandeko nanga ba famille bota bobanga na bino te bomela na bino mai ya piyo. Namoni nani ser nanga moko atindelinga video ya mutu moko bakota ba province kuna. Ba condamné ba kangiye po na diffamation mo asalaki outrage na diffamation mo asalaki mutu na réseaux sociaux. Zuma est-ce que otali video wana? Yagola est-ce que otali video wana? Miss Lolo est-ce que otali video wana? Je crois bien mon moni ndeko wana ndenge Miss zo beta beta e. Lokola ntabalier savon. Wana okotika la yo moko miko mituna. Na sala ki yango pona nini? Mili mabe kota famille tata, to kota famille mama. Ok, mona na misusu ba famille ngo nyoso mibale baza bango ba innocent. Likolo kaka ya kozanga kibomoto na yo. Nde memio na likama wana ba kanga yo bon. Alors, moi j'encourage initiative oyo. Bino bo continuer ko sekanga. Bino bo continuer ko ya ko vana na kiti. Bo continuer ko loba, bo continuer ko diffamer, bo continuer. Le quoi bon mon ango ba G, bo continuer. Alors famille Bota, Madame Belleville, lelo musalo azo sa la biso azo mériter respect. Azo mériter respect. Ngai na lobaka ngone ebandeli ba 2025 na lobi il faut to imposer respect. Respect peut to ko imposer ngona ko kangisa batu te. Respect to ko imposer ngo pe na ba film oyo parce que ba film oyo Madame Belleville zo sala eza ba fimbu. O azo beta batu po ba silama. Ko fula bana ko encadrer bana. O Madame Belleville zo encadrer. Lelo ezali pe fimbu. O azo beta batu parce que pour to imposer respect. En tout cas, famille Bota biso ndenge tozawana, tozana biso atana problème na mutu te. Biso ndenge tozawana, tozaka ka pona Madame Belleville alambela ka biso, be lubu azolambela biso wana. Esala ka biso mbenzolo, esala ka biso sukaina. Alors, famille Bota nyonso toyebi ke kote na biso dissertation ezalaka te. Famille Bota nyonso biso to ana posa to komaka histoire na cinéma Congo ndenge Madame Belleville zo koma. To komaka histoire parce que chaque artiste est lelo. Artiste na ndenge nyonso to artiste oyo artiste ya cinéma, ya musique, ya boy. Azolinga koma histoire na ndenge. Alors famille Bota Madame Belleville a comme histoire na ye na biso elongo ba famille Bota ba fan na ye. Alors to se laisser faire te to kotaka na ba distraction zanga tina te. Même koko c'est la makambu ba komi talakara Madame Belleville ba finga ye na ndenge nyoso. Mais lelo ba komi koko c'est la même ba fan ya Madame Belleville makambu ke bazo bango lelo ba fan ba koma ko utiliser ba koma ko manipuler ba artiste. Oh. Kasi yo bezo ba fan na ba manipuler yo. Kangi sape liboke sala pe mukili na yo ba manipuler yo. Soki yo zo le kala be mission ba fan lelo ba koma ko manipuler ba artiste. Fan na koma manipuler artiste. Siko yo pos artiste. Kasi sala pe mukili no pe ba manipuler yo. OK. Madame Belleville, ba fan ba manipula ka ete. Azaka en communion na ba fan na ye. Kozala en communion, kozala pembeni ya ba fan na yo, kozala na en collaboration na ba fan na yo. Ezelbite ke ngolo ba ke ba fan bazo manipuler yo. Ou soit eza ba bozala ba crise de mort. Famille Boto lelo bokomi kokosela ngo makamu bokomi kokosela biso makamu ke biso
tozo manipuler Madame Belleville. Tokomi ko s'imposer na likambo nini. Donc botika biloko wana. Bobundisi Madame Belleville boye na boye bosali ba réunion ba biso to ye wana pona ko dénoncer bino. Lelo skoyo bokomi na ba fan. Ba fan na bino nde ba ne manipulaka ba artiste na bino. Mais famille Bota e manipulaka Madame Belleville. Et ça Madame Belleville omoni oyo te. Onenga za boye te. Jamais. Mama, papa, akoki ko benge na likambo moko asepeli nango te. Ayoki, ako examinango, après sali réaction. Mais elobi te ke akosi yoka kaka artiste nani fanatique wana. Alors, lokuta moneno bino boye nango lelo. Bafano bazo omoni bafano pena bazo manipuler ba artiste ba omonana bafano ba manipuler ba artiste mais tellement que ba comédie bona bino ba hypocrite na yo muto otala ngofana na kiti obaike bafani ba komi ko manipuler donc boza ba hypocrite famille Bota jamais et manipula Madame Belleville. Voilà, merci beaucoup Nabino Toubolandinga. Famille Bota, to consommer film Nabiso. Famille Bota, en tout cas, to consommer film Nabiso. Le Bezaki 6e épisode. Nenge nazo sa l'émission boye. 16h30, 7e épisode de Zokota. Boumoni bien film Suki. Na tableau ya Gesho. Moto na lokuta. Na linda. Bakutani na escalier ya flat wana bomoni ana bien donc histoire na biso zo kende kitoko betuni ba ou différence yena donc biso to kende biso kitoko mais famille Bota total la film to bax remontada te parce que remontada bo peki sanga total la ka film parce que tozala nzela mususu te. Voilà. Merci beaucoup. Nabino Toubolandaki, papa Kuluta famille Bota. Merci beaucoup. Na famille Bota Nyoso Obolandaki nga. Merci beaucoup na manager de l'X, papa Tigre depuis ville ya Texas na États-Unis plus 1. Manager de l'X, l'initiateur, les visionnaires. Merci beaucoup. Et bandeko bozala besoin bureau HB to vous avez besoin de couvrir les événements, mariage religieux, coutumier, civil, même près d'autres, fête anniversaire, collation, tout, machin. Oh, bon, lingi, peut-être couvrir, équipe et à couvrir ma image, peut-être pas monter, et ça la souvenir des souvenirs. En tout cas, et que ça a ma conférence de presse, et meeting ou tout bolingi média to accompagner bino na image tozawana pona bino. Merci beaucoup na Alino Soba Motema Matina. Merci beaucoup na Maman Célestine Mabilo Bamboteno Ebele. Merci beaucoup na Maman Aline na Toronto. Bambote ne belé, bambote belé na mama dongo mamotema ya fioti ngoma couple exemplaire. Bambote na bine belé na Suède, bambote belé na Bibish Kande ya BBC na Luanda na base famille Bota Luanda. Merci beaucoup na yo. Mais bambote belé na sœur na biso Lidi na Sénégal, base ya famille Bota Sénégal, base ya France. Franché Keleke bambote belé pena na yo base à famille Bota France, base à famille Bota ya Grande-Bretagne, base à famille Bota ya Suisse, ya Hollande, ya partout, ya Gabon, ya Nairobi, ya Chine, ya Brésil, base à famille Bota nyoso focus total la film na biso tokutani mokona lobby pour na to ya kosala analyse
7e épisode ndenge kozala. Alors, quant à moi, nakoyebi sabino kaka tokutani mbala sima nzambe abomba biso na bino. Bye bye.